Victor Hugo la yembi na malage de Mugendo. Batebele ba yemba malage te. Ouais ba peut-être une histoire na ye. Omonique na batebele que musique rapidement parce que ton histoire quelque part. Musique est qui vaste. Aux zoa terre oye ba moko na moko. Pourquoi sur tali bikete? Au moins gede malage dans bati ba sur ça. Sur la lampe na mutu au fait partie. Testama obande kona kotanga na kozongela he maloba ya bule baninga na kokanga na kondongela nazangi bakam nazangi na mokile binemi ba fetinga poison doki eza ba biloko o nyo tuke malage dans na bati bino. Donc malage ata makoso. Donc to lié na malamo te parce que ayemba te parce que biso toza bana mike to regarder malage. To koli to ko na malage. Tu peux faire passer déjà tu ayemba déjà. Ngai ba futeli na tike ambalakata na kende kopema wana malage basana déjà na wana siko malage ko basana sur terre la biso mais on dit kwani za la moi joli data na malage siko kwa yemba siko joli data na serre na biso oui kunista so beti partout na ya ba chanson préférée na nga de ne ba teta on est dans un numéro mitema basani que bah il fallait à grand chantier oui niveau mon affaire et siko et là siko baza voix mon côté et là il bon marabato yango wa fait avec ténoriste fallait pour baza ténoriste sur comparaison bato basala wana au mona gete Jacob de Varier a gagné biso na makabebele mais voix na ezika aye na mboko na biso de maman nzemba oulelele dalé oulelele donc ne mutu azo ko foxer voix mais bobenga voix rock. Bon, tu as bien faut chanter à cette époque congolais. Mais soit d'ailleurs congolais ngani memanga ngambo. Juif chemin de la gloire réseau bima parce que héritier sombela nzembo bisomba sombate. Pour avoir clair que na retravailler na parolier pour ebini que guitare ni na robeta pona bimisa ki mukolo. Na go pesa pe na kata orchestre ya monta de chance et à ko interpréter qui a bêti pe na studio mais à peine à 50% pe bateau pe libana na visé ndengeni na osani na bêti la musique oyo. Le nga pour na héritier na pesa confiance à 75% ou soit à 90%. Pour l'année aya ba non nzembo na zoyemba oyo ezala na e kanga bana basi ba transmettre on pas bana mibal ba aza muto aza na ana casquette ya OK Jazz ana casquette ya Zaiko da aza muto o aza makoso parce que répertoire à nango da muto ko kana malage azate ba orchestre minene boko banana nzembo banda OK Jazz de banda série ba Viki Longomba ba Yulu Mabiala ba Michel Boyibanda na batana nyoto ba ve kwami ba tutu wana nyoto tu wana zo mona gete aza na répertoire wana so hôtel de Zaiko bande banda na 69 na premier nzembo loko ndeti ya Jena Biso Josa lokola la mosika yokoka mwisanga ire na pebeni na koliga regeni na tuna kobona yororo dynastie na banego na nango déjà parti déjà ya minuit donc vraiment na joie mata vraiment ya kolandela ngo vraiment de près parce que na monaki déjà que makambo to lo ba déjà la réalité muto ayemba déjà bien asala dia ba disque na bien donc moi vous en a doute na exact pour parce que et le connaît ce ressemble et le ressemble la vérité exact yango biso to ya rosala rabat to rosala ba intervention na makambo etali mingi et to ya raté que te ya ko kumisa moto mais au fond du cœur soko vandi obandi soko tonga e sili te komi ko bosana événement munene na beti c'était pour ani Koffi Olomide a quelque ça la pubia de face arène Laura Sokoko au lobby qui était coûte Koffi Olomide avant fallait donc tout le monde lokwa ndeti lelo fallait a pessimisme devoir que de face arène et ça ani qui est zalaka lelo pas confirmé que le 25 novembre ça ani qui a robot là vous comprenez donc eloko bongo siko biso eloko photo lo belande yango musique que timbre eza nango sentiment ya bato ko ba voyager oyo biso to yebi casquette fali pour baza musicien ezane makambo e concerné makambo ya défense arène que visa yango tembe ya musique na toujours obosana salo falo de BTD à 40 000 places mais to continue na 42 000 mais to dans la makambo ya 54 visa oyo na événement 42 000 siko eleki kuna histoire na makambo ya visa donc ezana aide ya batu oyo ba revaki poto ezana aide ya batu oyo ba sepelaki kete
to bunda na makambo oyo to meka ko tombola kombo ya fali po parce que kete to yeba ndenge ni ba reconnaître que monsieur take la ki muté malamu na photo da sincère obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays. Chaud, c'est l'heure de chaud. Les héros to kabola chaud, tout à chaud. Un grand merci à toi, Armel Ombo, qui est derrière les caméras. Et pourquoi pas à tous les abonnés, à tous les abonnés de notre chaîne qui est aux télévisions, aux émissions de Clégie Moto, Clégie Show. Boire chaud, boire moto. C'est comme ça que ça se passe ici à Congo et c'est officiel plus télévision. C'est comme ça. Un grand merci à toi, général manager Clovis Fimpa, Motema ya Mama Doris Fimpa. Pesi bango, bamote, ebele, grand prêtre Maya Moto, Maya Tumwa, Makambute za na mabogo na ngai. Na esibino lobby, bozo za date sortie officielle, il y a griffe, na pesibino. Bambote belé Matimba Manzuzi depuis Bruxelles na pesimino vraiment bambote encore une fois merci na Janita Mo business to liaki to melagi to yokaki ekomaki pe c'est comme ça que ça se passe ici yango wana pourquoi pas na chic metoko Sam Kuku coffre fort Europe mobimba so ozalaka na Europe mbongo na muta bombela wango za Sam Kuku. Ouais, c'est comme ça nazanga mokote nazana Konistar to solane rapidement Mamba dynastie, Ndenge et puis dans ma campagne 54 visa. Je sais pas si Armel est déjà prêt à me manga et pas m'inviter dans la Konistar, bonjour. Bonjour. Clégie Show, na nenge zelara toujours donc au sugara tuna. Allo. Nenge qui ne lara toujours qui kola batela biso toujours na bokasita pesi biso journée malamu. Ba belle début de week-end, il y a tous les banabasio tout bazala bien à Konistar pe ba bon début de week-end. Il y a bateau tout bazala bien à Konistar toujours Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila la pesio bambote, Nathalie Lutadila, Ami Godje Lutadila, Chaga Lutadila, bana mame mili kola zanabino Richard Akunji, Arik Akunji 2-0 nenge ekendelara toujours Didier Standa Anmas, Boss Papi, Matalata la Matos, toujours yo yebi nenge zelaka Pascal Yombe 001 na nenge États-Unis kolo ay ba robatela grand-père Gauthier Mouteba avec Doudou Ayoka Bonvo Ayoka Pitu Kinzeli avec Pere Kitsala Molobeli yaba Fokobel kolo ay ba robatela yo Blaise Luye yo yebi toujours charge yaba na Mwamba ozana vision pe na provision fiso Luye eboye ba toujours nenge ni bozana charge yaba ta Mwamba toujours Blaise Luye azana donc Fabrice Baki Michirek ni kita Cardozo yo yebi Sam Kuku le nécessaire coffre fort yo yebi ke nenge makambo surtout ezelaka Aimé Kuku love na bino en plus de sincérité pe na kimia na bino eleki Adana Eve na kati ya jardin d'Eden bango bakota mwa zunguluke me bino toujours boza na ndenge limemi adoki so na taille lisusu na ndenge ke JC Makwambala avec Bob Denard bino boyebi makambo ekendela toujours très bien ambassadeur libanais yebi ke Clégie Show na benga ke tokutana yebisa Patrick Mbikai donc makamunyo surtout to robongisa yango parce que to aga batu joke kembilo yebisa Jean-Claude Mimbango na ndenge salon ngirengoto na pesi bino bambote na musika bozali to suki na chamba sunda na Raymond Singa merci beaucoup. Ah OK. Konistar rapidement to pour le tout ça pendant la tembele to on a yo affaire 54 visé balusi mokili tozo pe maté bato bazo mela mai te 54 visa autant otala yango ozi tant otala yango yolanda donc d'autre part que Clégie yango bakamuto sola toujours que na Didier yenga na ndenge ya Montréal donc ikolo ba obatela bino toujours na loba yelo moko visa epesa maranango na makambe belé soko za na bato o ebele o babakisami na en dehors de ça il y a orchestre
est vraiment très nécessaire qu'il faut battement qui était base de visa. Mais coup de chapeau, on a aussi un fallu pour pas merci qui n'a batu oh nyo surtout oh bazala qui babundi bitumba. Il a fallu katikati loko avec na parcours il y a carrière nae donc il loko la bato abundi loko la ndesi 5% mais à récompenser bango parce que eloko nyo te da kana batan il y a ba récompense. Ceux qui orchestrent nyo surtout eza na événement munene. Donc to bo ça na raté to vocabiliser na ba visa mais to yeba ke fallait pour pasali na défense arena o ezali na 40 000 personnes. To yeba ko pesa chance, to yeba ke te diaspora ba comprendre ke te ba pesa chance ke abola ndule wana et les bien o ezaki ke te et ko vendre pour des bontés. Que concert on a sur la bêtise que le lundi mardi mercredi jeudi vendredi et ça une année était arbitre on le 25 après c'est ma micro et c'est te comme ko bosana événement munene na bêtise c'était pour année Kofi Olomide a quelque ça la pubia défense arène Laura Sokoko au lobby qui était coûte que coûte Kofi Olomide avant fallait donc tout le monde le quoi ndeti lelo fallait a pesi biso devoir que défense arène et ça l'année qui est Zalak. Les pas confirmé que le 25 novembre, ça qui a robot. Vous comprenez? Donc, le cas bon aussi, biso le photo le belarande yango musique. Que timbre et ça nango sentiment à batu au ba voyager. Oyo biso to yebi casquette fali pour baza musicien. Que arbete la biso bazé ba bien o nyo tout le monde rawana ti na monaka date anniversaire na ngai. Na tia ngo kate mende lelo na vana la bukana yo ki yango na banzela ki asola vraiment de qui premier qui m'a pepele oya makasi ezane makambo concerné makambo ya défense arène que visa yango thème de musique na toujours bosana salo falo de BTT à 40 000 places mais to continue 42 000 et 42 000 mais to la makambo il y a 54 visa oyo na événement 42 000 siko eleki kuna histoire na makambo il y a visa donc ça na aide ya batu oyo ba revaki poto eza na aide ya batu oyo ba sepelaki kete to bunda na makambo oyo to meka ko tombola kombo ya fali po parce que kete to yeba ndenge ni ba reconnaître biso take ndaki muté malamu na poto da sincère ana ba famille ana ba ndeke bela ana ba belle sœur ana ba nani ana pe ba connaissance o pe ba kembi mais eko sala ku de premier avantage on pesa mana bateau mususu ba kendara te na kati orchestre opena omona neti bateau mususu ke batikali ke bateau ba yemba te ke basa ba bénéficiaire passe ndega ndango parce que ngwana lo seke za ba miso pe ba kindité te na yebi ke ba mise o ba umela kana o ba manda okende ba katsa bango na o ya zalaka déjà ba umeli ke ba kotara ba maki ba concert tout ba zalaka na Europe ba kendara te passe na ngande avantage wana nde ya bateau ma ba yemba kande ba ma très important par rapport ya bataja lelo parce que yebi sans ko mais ba bundi kaka ba sali ba guerre ba bundi ko comme si on a plateau to comme si on a podium on a ko muto matana bateau na to wana avate pas on a dit d'autre part on a il fallait à travers 85% na 14 orchestre na donc on a un groupe d'accompagnement oui ba accompagner kaye de qui à 15% parce que 85% sur na tali be événement na makamona to ndinga miyembela ka yemoko abina rasu danger koleka même na bango donc yemo ça vraiment 85%. Mais souci na ngane ke bateau bazalaka na ba kembara ne o ba yembara o ba bina ne ba sala ne ba chorégraphie bazala ba bénéficiaire par rapport batu ya jalelo reprend et bata jalelo wana ba rozala jamais plus que ba musicien valeur que plus que ba musicien voilà vraiment des vraiment malamuté mais événement zali à défense arena to ça na bato ko de ba beti masikini avec ça biso lokola neti ba zénith et ko zoloko neti Kofi Olomide avec obeta Bercy vous comprenez et ça na makambo on est tout que wera betela biso palais des sports ozola na taboula betela biso siko Olympia pendant une semaine mais Olympia batabeta une fois mais betango une semaine pour les ba africains tout pour les livres pouvoir ya musique na biso mais neti lelo Kofi elaki biso idée que ya défense arena mais lelo to monique moto a comme si ma réalité il y a défense arena c'est fali pour donc coup chapeau mona mai to lo barabiso to dans clair et lo roni ba dusu ba titoyanga kete ko ni sa olinga fali tete na tala ka siko ba sortie médiatique ya faux o bato ba ka robota mangana sima qui a fali ba sortie médiatique nous allons golote non nous allons golo la makamni na ajonga na tana nous allons golo la makamni ngala beta la vérité na makamni to kende vérité mais o e comme rasiko ma be po parce que ngala zala vraiment la tendance qui
pour la ma pire héritier Watanabe. Donc pire la musique. Parce que si on a tombé le téléphone, ah yambanga facile. Mais si on a bengi faire yambanga, na bengi fali ah yambanga te. Si on a audace on a mutanan. Pour nga na hypocrisie. Na linga ozalaka direct parce que na véridique na mutu oyo asolanga bien na oya considéranga le rôle héritier Watanabe na musique na génération ya bango nyonso tout na seleo. Reprendre, il y a deux musiciens. Oh, si on a tombé le téléphone, ça sonné première fois, deuxième fois. Ou ça sonne à Kati, bon, faut pas rappeler, ça héritier Watanabe na seleo. Reprendre. Mais ce que c'est la réalité, c'est que tu as reçu la intervention qui n'a pas batoba jalé le haut bayara na ba sortie médiatique muso mona est concerné même na fali et moroté. Mais boye na ngo ce qu'on a si ma fali, biso ce que tu as reçu ko longola ra venir na bato ya jalé. Reprendre. C'est que ce que yo défendre que tellement kambo zo lo ba sir fali boye toboye yango. Parce que dans un rapport moroté ne fali pour pas beta musique. Yango zo mona muduso zo mona ke boye te et va fali te mais bato ya jalé. Ba sortie médiatique na ngo toya rande ko terkala ngo parce que et alors on la venait so vani na mito ba tupe e ko vanda ngo toya ko la rande venait ba jalelo tel me la ba jalelo notamment bazala ba yemba te siko bazala te ambutali kasu oui siko ba sortie médiatique na bango ya ko faire chier ba ninga mususu ngo toya ko telemela ba ba biso to lo ko ba avocat moko be na monde la musique to ba bien regarder avocat libre de oago défendre mais loko mo zo mona mabilo quoi comme venait de robeta ngoma casserole qui kire mo evanda déjà t'es donc c'est ça le problème encore rapidement vous peut déjà teint Rolanda dynastie donc dynastie na bane Rolanda on déjà parti déjà il y a minuit donc vraiment na zo mata vraiment ya Rolanda on vraiment de près parce que na mona qui déjà que makamto lo bara déjà la réalité muto ayemba déjà bien asara dia ba disque na bien donc moi boza na doute na exact pour parce que et le rené se ressemble et le ressemble la vérité exact yango biso to ya ne to ya rosala rabat to ya rosala rabat intervention na makambo itali minduli que to ya raté que te ya ko kumisa mutu mais au fond dikia soko vandi obandi soko tonga e wana même na misa nzambe mais na kata dynastie wana tomoni faire gola yembi na malage de migendo batebele ba yemba malage te ouais ba peut-être une histoire na ye au moment que na batebele que musique rapidement parce que to ba histoire quelque part musique est là qui vaste ozo zoata roye bara moko na moko pourquoi so tali bikete diarrhée verbale so to tala gete tuba e mame ozo ma ke Carlito na Pepe Kali na malage bato bazo manzembo wana ozo comprendre bakatangani na e ngai didi voix manga sukolanga na ngola nga ba konfiolanga na se ambula bakinelanga minuyo ba Jimmy Mukelenge wana ba beta yango mwana ndeke ba beta yango ezala ina affaire ko ba kate titre aza mutu oyo azana disons ba casquette moko be koso o masono ba beta o pharmacie Blanchard na 001 Pascal Yombe ba contredire ngate na chama sunda na bibora ba contredire ngane loko mote pourquoi na do beta loko bongo ba aza mutu azana ana casquette ya OK Jazz ana casquette ya Zaiko da aza mutu o azama koso parce que répertoire à travers nango da mutaro kokana malage azate ba orchestre minene boko banana nzembo banda okeja de banda série ba Viki Longomba ba Yulu Mabiala ba Michel Boibanda na batana nyoto ba Vekwami ba tutu wana nyoto tutu wana zo mona gete avant la répertoire wana so rotali su de Zaiko bande banda na 69 na premier nzembo loko ndeti ya Jena Biso Josa lokola la mosika yokoka mwisanga ire na pebeni na kolega regeni na tuna kobola yororo do tita chane da gala tuneige ako banda koyemba ngoti na ndenge Zaiko ko sala poison da akoyemba banze mona nyoso to po passer kete aza muto avanda na batu etika la cité so ko tayi ko yande tikite boule au moins gede malage dans batu ba surse so la lampe na muto ko beta parti Testama obande kona kotanga na kovongela he maloba ya boule baninga na kokanga na kondongela nazangi bakam nazangi na mokile binemi ba fesinga poison doki eza ba biloko o nyo tuke malage dans na bati binaye elo mona sepelaka nzimu mo ba emana josi ka mbukuta benga ngo kitamata iyo kelanga solo bolingo moteme sali pasina bakali singana kokondoro
na mituni na motema eloko yo kolingo ezanga wapi wana benga ngo kitamata ndayemba toujours na malage madilu acha jazz na se parce que ayemba loko ande ba jompoy koyemba loko ande di jompoy ya bandi na yoka kisango koyoka e balobi agai atuna yo tango malage azwaka na yoka kisango lokola bato nyonso e balobi na ngai to bakina kер mboka nini bakabaka mobali yo libala wapi omona oninga kabela yo na makusa tolambaka mwasi na mwasi ekendaka très bien wana Élisée voka na peso bambote ndenge makambo tuze ekendaka aza mutu mo bekoso soko ke loko neti loko pe oyo kokanga ngo facile nani akoselanga likambo epai ya chagre motema emesana se na yo pembe malage mbutu mobima nalalaka te kaka baesomi Adonis eyebisa ye patrik di fwana yo ebimaka mona batala tenge deja kombo Adonis Pierre Kitsala wana vraiment molobeli ya bana Fokobel donc bato bana confesse na Fredi Bonzenga na pesi ba bambote donc malage ata makoso donc tokolia na mbala moko te po parce que ayemba te po parce que biso toza bana mike toyokaka de malage tokoli toko na malage qui peut faire passer déjà tia yembaka déjà ngai bafuteli nga tike ya mbalakata nakende kopema wana malage basangana déjà na wana siko malage ko basangana siko tia la biso mais on dit wana zala moi joli deta na malage siko kwa yemba siko joli deta na ser na biso oui konista so beti parti wana ya Pamba chanson préférée nanga. Reprendre. Ya Bastien Six. Yango bona siko biloko na siko joli deta po ye basiko ye mo beta malage so azana suna ke. Eloko eboma kibo camarade kaka so. Malage aye mape wana. Wana siko abana ye na se. Wana siko accompagner. Kaka makamo. Wana siko. Soki na zwe siko bati babongo siko asiko koso parce mona gete adama miroir ya musique yako ya Congo. Donc so moni muta passer na eseka passer vraiment na te jo adangol. Tant moni kete na kati album bazui tube ya Uraga ba présentant pour ba bi que malage de Lugendo. Dans ta vraiment valable mona quand qui sera la PC ba mbote donc nzambe ay ba toujours battre la ndenge abattre la peine voix na. To beto kosomo ba histoire ba ndambu. Siko yo tozongi kaka na malage. Na ba au moins dalaka. Nyoka na mabeta siko na kosilisa baloba baba. Batu bakamuna kaka jibo ya gaiboko esika pasi yobwe sekerera muteba navandanda kona lelaka navandanda kona lelaka bla bla baki mara shika josko nakoyebisa bakondima ngai te bato bakomona doki eza lokola wana babenga ngo na disque ya avis de recherche. Donc parce que était malage adam muto na bazaiko asali ba makamuna ye peda bakamuna to donc bref to sauter déjà makama malage. Mais to kita mukie modogo ba to belé ba olinga ba découvrir parce que modogo peut ça fait longtemps au ba aza sur espace scénique te ka obeta à la Congo mais to retrouver modogo il y a une très belle chanson avec modogo. Donc modogo basa bato déjà qui baza na force ya musique o yonga mona rabon baza na expérience malgré bazwa chance tena basa michitu ki ba bimisa flash musique na ndenge ya bana ya Bidja donc na pesi Gigi Dakocha bambote JC Makomba na pesi mbote Idrish Dakocha avec Roger Dakocha bazangi na posa bimisa flash musique mais fira musique et bembe a défin Blaise Kombo et lukela bangonga ya wenge tant Koffi Olomide ayaka na balutumba bayaka kotala makambo ya wenge place ya moneke te fona zwa ba musicien au premier musicien Suzuki tant ba récupérer Suzuki après bata flash musique ba ndeko ya quartier latin ba tout tout parce que modogo serena ba do compter ba parmi ba 5 chanteurs ya quartier latin à l'époque tant ba confirmer déjà na ba magie ba yembi déjà ba magie ozo mona ka kete bolingo o bango bazali na kati ya quartier latin nzembo loko ya ndeti o esalama sebwe na mokilo nzambe ya moto yokoninga ulibula beti modoka bandi na bolingo ya sekoro mbaloba nde toka bwana na bodera kuru mbaloba nde toka bwana me abandi koyemba nzembo Blaise nani ulibula bandi modoka saini abukisi po parce que série wana bato iko menacer Blaise Bula ba ko menacer Blaise Bula 94 ezalaka awa na maluku na kwa veni o ejomo babetaka ye wana ezalaka siwa na balondo
bazara ba soldat ba garde corps qui y a une rivalité pour parce que ba parcours à bateau moi Blaise Boula azara ki nanzele na ye Joanna pa no la na pe mo sa Blaise y a une rivalité qui bombana mais tema da na ba garde corps asala wa sabotage ba menacer Blaise ba betara Blaise Boula à l'époque yango mona ba sala kanzembo wana boluka bo mabula bo mona nde ba kamodo Blaise donc itoke na bref modogo azali déjà bon chanteur azana belle voix donc nga lo ba loko moko ezana zabe na bablo ni msusu asala sala yo sana biloko nyonso to oyo baneti modogo azana makambe belebele muchima myo muchima mabanzo muchima mie donc zo mona gete azali ya moto ayemba ye nga pena lingaka olingaka nini gambo nyonso esuka zo wala una ke pa shiko na Sisi Sylvie ayemba maloba ya nzambe donc bata biloko de ata yango pasi omoni ke faire à s'inspirer ki tango bakutana ki bango twana na Sisi Sylvie yango sengaki pekete soki na ji idée na ngai moko be bato de tembi na bango elubu oyo ya Sisi Sylvie eke bien tokoyemba lisu na bango yango moni ke de projet dynastie et un projet moment génial donc il faut yeba kete tozala na bolingo mais to ya raté na bakabale lo ebomaka bato oza danger tout autour ya bato bajalelo oza danger moi ça la tout effort pour na yo moko ça te parce que comment vivre sur na bata jalelo yango mona moto a miyebi asala ka ignorance oka zo école o bazo ko pousser le so commis de moi ça c'est effort donc ça te donc yango moni ke projet dynastie donc coup chapeau nango to zo ndeta ya koyoka ngo parce que moi Serge Mabia la paix histoire Serge Mabia la parce que Serge Mabia la d'ailleurs pour tauti na wenge ayembi déjà trop na wenge pour na ba so elité pour parce que mboya ngai Venu ma papa de établissement Oman eza edofi kwa inosaka futi pe na États-Unis nono na wezi ebongo lelo kobi na yo na basusu nga lokola na zanga nakobala nani bakala de moto leo wakwe penda neni de ingo umelete kotala wililikai dakazala ba plan na ye abeta wikai okay mobembo dakabeta makamuna ye onyo tu ndenge ezalaka apana couper na sana abeta beta ba plan ndenge ezalaka makamuna surtout aza vraiment moto a construire vraiment carrière na ye bino bo jipeta mso temps sous ya rejoité parce que depuis 2002 pour parce que na mona do à la kelinga na mona ko ni da héritier parce que place à s'exprimer qui trop place à faire identité na façon yango mona ke ko kenda mabiela na tiwana ngo mona avec caché pe bateau ba ko banda 2002 ti lelo moya muto de Serge Mabia tana muto et moi passe mais à cause de dynastie batu ba oluga ba bazo biographie na e to sengane bolingo za la parce que makambo sont ba clégi chaud lobby to za na bisote c'est ça lobby et ça peut la guerre musu de za lelo mo bundi yango mais et comme na âge mo ma bonga na sono moni magete ba si le komi ya pembe ba paupière nyoso te comme le quoi ndeti mafurate fufu mais ko ma be to komi ko lemba donc so ko chebo moni magete fallait ba miske mo ma liboro wa ko ma poto de to kola na biso makambo nyoto eleka ba to musu ba sala continuité musique a kongeza base donc o ba obeta musique lelo ba osala succès ba opesa pe bato baza lobby na pépinière makambo pour lui pasani batombola pe drapeler en mboka toujours et keleka bon mais aussi quand même temps on peut-être qui écriture chinoise de ouais vraiment na jeu matante pour passer soleil wana vraiment na yoka déjà miette mais to zo matin ko yoka pour parce que ba yemba vraiment bien pourquoi que au moni le to lo babol na quartier la tête so hôtel ko ndeti o bateau bazalaki lo ko ndeti ba grand chanteur ota fali poupa aussi le soleil mais bateta fali aza grand chanteur donc na mboka na biso na erreur moko so muta yemba ténor à l'équipe batutu penga lo ba yeloko moko photo revoir ba meilleur chanteur ba no pesa na ba disaï o ba pesa ba manda o ba pesa ba tunya surtout comment veut Josie Kambuku na mboka o aza na bo mo bo pesa manda meilleur chanteur par rapport à Josie Kambuku avant d'autant de ba pesa ngo ka ba ténor c'est tout o ba na mboka ba pesa ba ténor on y bato ba yemba ba première voix o ba yemba ba kipara bango ti on na so comparaison o yo bato ba lukara ba sela rata mususu kete ba otavo fali poupa mataka et ça rappelle ba exercice mususu o yo muto photo da ma vrai to linga ko konda na mutu te so ili ina mutu o tali sa me ba otave leti lelo avant ya boy na okinze mono ya date anniversaire te ninga zo mana bana basi mais ninga zo ko cheksi donc il a dit que c'est bon chanteur donc ne ba traiter on est dans un mais na mitema ba ça ni ke ba yebi que fali aza grand chanteur oui
Niveau mon affaire et siko eloko baza voix morote eloko ebomaka bato yango wana fait avec ténoriste fallait pour baza ténoriste sur comparaison bato basalaka wana omonaka ete Jacob de Varier a gagné biso na makambo ebele mais voix na ezika aye na mboko na biso de mama nzembo ma oulelele tale oulelele donc le mutu azoko foxer voix mais bobenga voix rock bon vous avez faut chanter azati pour ta congolais mais soit d'ailleurs congolais ngani memanga ngambo yango mona rakete eta na berege belé yango mona rakete na pesi rizibu la mbote firita bana matete de gikolo aza na nyoto ezala ninga limemi nga pe firita bana matete yango nyoto mais ne ozo memelo na boulot poza cordo na kati ya Congo ese ngodo ki boss Clovis Fimpa de gikolo e boza na nyoto ezala ninga limemi mais todo senga faut créer page parce que page bazole la vraiment de ma chaîne à niveau ma ozana te ma page bazole la biso fo bandeko bozwa biso bochaka na ba page botika ta comme ma chaîne parce que bile bo brejera nini te ta bochaka déjà wana bo brejer bo kotsa na kati wana bandi po parce que mutata na technique a kosambusa bango obeti caché wana ni aux éléments ya baninga banyopo mi ba souffrir ba tourner te dépenser voire même intelligence d'énergie au chango la page au bombi comme ba chaîne au bombi ba comme la biso au bombi ba numéro na biso comme nango ya yoyo zolia no mbongo na pète congolais chemin de la gloire ezo bima zo monter que bana mi bala wenge amoni clergy chemin de la gloire ezo bima parce que héritage sombela nzembo bisomba sombate pour avoir clair que na retravailler na parolier beaucoup ebini que guitare ni na robeta pona bimsa ki mukolo na kopesa pe na kati orchestre ya muta de chance ya ko interpréter qui a beti pe na studio mais pe na 50% pe bato pe libanda na viser ndengeni na osani na beti la musique oyo donc nga pona héritier na pesa confiance à 75% ou soit à 90% pona ni aye ba na nzembo na doyemba oyo ezala na ekanga bana basi ba retracement tant pas bana mibal parce que ayebi mato ya ba kongomani donc vraiment coup de chapeau na ye na yebi ke nyoto ezo kende bien même que oye donc na yebi ke ya lobby déjà wa selio to kaki déjà ba miette donc coup de chapeau vraiment na yo comprendre que te boza vraiment bateau yo ke boyebi lito ya ba congolaise boyebi ba kongomani ndenge ni balingelaka donc na yebi ke nyoto ezala vraiment bien na ndenge ezo kende donc pour na héritier vraiment pour la personne de la chance donc na bangela la affaire était ndenge pe na bangela héritier te ndenge pe na bangela selio te ndenge pe na bangela falite obangela pe falite parce que banzembo oya komaka wana eza ndenge nini to so no clairement mafali fala la banzembo mo benga ngolo kwa neti banzembo ya ba maboke tete ba bibi eza banzembo c'est-à-dire eza na message mo be facile bateyo ba bulolo kwa neti nzembo maboke eza message facile oyo bana mikela mikolo ba osani bibi balola ndo tunake te wana zolo baga po parce que ekendela bongo po parce que eza lokwa neti zo sala ka ba animation mais na ndenge ke ya nzembo moko oyo transmettre facile na cerveau ya bato mais sikoyo na banzembo mosusu oyo kete oyemba boke donc bozwi pe matière pe ke elobi quelque chose donc baza bato oyo bayebi ndenge vraiment mato ya bakongolais ndenge ekendela bato bayebi ndenge matoi ya bakongolais ekendelaka rap tokende biso déjà tokende biso dana suka tozongi lisusu na sujet dynastie pour tout sur la moquer par rapport à Soleil Wanga. Soleil Wanga a quitté mais on trouvé mais ce qu'on a trouvé qui déjà pour parce que cohésion na yo qui pour na yo on likolo au moins le bimi lelo moi je manque temps au vendre dans mon cerveau mon terre na problème to dans nango et c'est que le ronyo tout faut vendre parce que na se retrouver dynastie na minuit banze baba babil le ronyo surtout on se retrouve aujourd'hui na minuit excuse donc et ça bien n'engue to vidéo na revendre pour passer que toye ba n'engue ni recel en commentaire toye ba n'engue re défendre ngo toye ba n'engue total sa batunde ba sali ba couleur donc to zoatan et lo ebimi lelo jamais na rose la maman magaiver na kanga banze monyo surtout na vandi tana oza maman magaiver et lo no se zoatan de to zoatan ngo so to consommer vandi na mitu yango benga ngo succès so mi ba to ba zinze mboko vandi na mitu na bango yango de succès de so yebi chanter moi ya histoire ya Soleil Wanga tout non Soleil nga na yebi kete azali Mr oyo que ayemba musique na bien parcours que abanda makamino na quartier la tepe a umela ndalo bayelo moko nga na kenda na makina bango
Au monde a été, on a, je crois, 99, pour pas qu'il y ait un attentat, na fait d'ici. Tous les bateaux, n'a passé la banque qui était fallu, $10, soleil, $10. Et que on a jeune mobile, abano bina bien beau, na mona epekala. Ou que on a Moussafa Aladji. Bazo ba $10, na ngato da na kiana bonana à l'époque 99. Wana siko na zo ambo ngo wapi? To utara na Yves Kibaka et pas ya Solange Gonda, avenue maternité, juste na binzani no yo pigeon. Donc ndenge zela kaka o ba pesa nga pe na transmetteur on teme dara ba 10 ans lo wani ba 180. Donc teme dara ba 10 ya on pesa nga pe na partager na tawana na mona ba na tawana ba preuve na epe ki ayemba na ba tanta ba makamuni oto na ba busque mais et comme ki ba comme ba pire na c'est le to ba sa force de frappe yi batiki. Ah on pire na c'est na mona kesko na vitara c'est le yo na makamuni oto ba zala na c'est le donc to na histoire pe. Na mona kesko tu vois na c'est le yo na bandu le même sou ya wongi mo batana c'est le yo a matériel na podium te avali c'est le aussi sa boulot attends ba ninga ba kepo tikala repas nzembona ye se ba déclarer ngona ni moi je ne sais pas qui dans ala on a pas parce que ce ko yeba est suivant Petro Christian Makambizile de groupe na personnam Joe Modango qui casse Pichumbo na pesi bino bambota trop parce que était mutabane ko pesa nga sentiment soleil dalaki Christian Makambizile repas Christian Makambizile de groupe dalaki mwana ya avenue Masimanimba bato matongi nyoto ba yeba ya tika biso darazalaki vraiment moi ngolo mo bien matonge azalaka président ba Playboy malgré président ba Playboy muta créer ngo azalaka Peggy Kinzunga leki adadi Kinzunga bana ga ya Masimanimba yes quoi mais là batuelo na bango te azio ngo ga bongo parce que azalaki geve beaucoup azalaki na quartier latin kanda zana donc bato nyoso to quartier latin à l'époque ba yeba ka yeti balandi japonais bazaki ba petit à soleil donc Makambizile les soko tuni à dans la sincérité. Alors, il sait qui est Christian Makambizile. Ok, mais moi, Biloko, monsieur Soleil, il peut rappeler, peut battre. Rien, c'est quoi, parce que c'était, au moins, Biloko, nous, surtout, Batunion, sur la on peut dire, à Kalate, Basser à Noirit. Tout le monde a yemba na yango, Batunion, sur la Biloko. Mais Batutu, va bien, on se dit, bien, on te bat, Armelum. Eh bien, vocalement, Ayebi, yango, parce que bateau, nous, tu vas la biso pour qu'il y ait un Kalate, on a l'audio, 2003. Donc, tu as makamoni, tu peux makambo, nona, kingani. Mais où est-ce que ma lobby a soleil dans les reconnus et là on na poste là qui était basé sur l'esprit n'andouli ko beta musique na poto ko va na poto et dans la réalité belé il faut ko boucher trop parce que génération o ba ko la lelo comment se fait-il ba ba pon love ba ba beti masikini mais bino bato na bona makila na mai na nzoto na beaucoup fité mais bo ça le ko net bo ça te mais genre ne bona na bino na ko na compétition pour vous aller repère vous aller parce que ko fait le milieu de l'agenda na ensuite 67 ans, alors ça vrai toujours musique. Ba bozi na ba beta. Ba papa jamais. Mais là on peut te recommander la Kofolo Midi na Dubaï, Kinder Beta, a betité ba tumso ba combattant pour empêcher ba mso ba bi producteur, ma mbotambola yibente c'est très compliqué. Bon, Rambo a capricieuse na makama mususu. Faut comprendre. So ba organiser na producteur mais na limité na mboka ba mira wana gete. Ba pesa na bato mukanda na pasi ke bo vanda na bo sala ki kombata po mena za bato kuna ya loka ba Europe ke bo telema ke boye ba arabe ba misi donc na mboka na bango ba loka ande tikete ba français ke ba européen ga disons to lo parce que ba valeur ba tu ba droit ba tout malgré ba se pena na ba noir te mais ba pesa biso ba jetia sambebo donc il a habité tant musuna producteur ke ba yoka na kite yango ya arrêté mais pour na ki combattant na mboka na limité. Ah ok. Pourquoi na mboka na sosa yengi muyi bima ba ma tout bakati yango mboka la bonde ba fonctionner so solo mboya na ba brital ba peya ba arabe tara ba peya ba arabe o boa ke la bino pela et lo ga bongo de simba raté tsekeke ko sholo midena producteur c'est ba yokala na bongo gati donc il poto kende loin te. Ah ok. Déjà to comment la souka émission na biso Konista, mot de la fin pour ma dédicace là par rapport. Donc mot de la fin d'être vivre à Bengambo bon moi itondima dara toujours ma bile. Ce qu'on dit ko botama et lo kono se pe ma fait boutara de ali wa moke parce que toi de abatu. Et ta que ton ndima to zana ba foi, to zana ba michopo, to zana makamonyo, to sengela o ezara pa taba, o ezara pa ngombe, o ezara na ba nyamanyo, to ba vache espagnole donc Tomie Bara qui était, tu es libéré de Clarisse de Kato na peso bambote na tel utadi la kolo ay barobate lo chaga utadi la amigo Jean utadi la bana même mili Richard Akunji kolo abate la toujours Arik Akunji 2-0
soki natali boss papi matalatala matos grand-père Gauthier Muteba oyebi kaka ndenge ezalaka ero boza deya yo Pichuki Nzeli na vovo ayoka makambo nyonso ekendaka pera kitiala molobela bana Fokobel kolo ayeba kobatelaka yo Shira Kilikita Cardozo Sam Kunku le nécessaire motema aimé Kunku doki makambo nyonso lo babenginga ayebisinga yo nde nini natindelaka bato balaka yo liaka na oti c'était oza oncle na ngai ayebisinga te tindela ngai identité yo mpo lia nanga wana eza makambo na yedaki Didier Sanda Animas na pesi yo bambote na ndenge ekendelaka toujours soki na taye lisusu Jean-Claude Mimbango doki kolo ayeba kobatela yo Joke Kembilo yo yebi toujours London na maboko na yo Shiraki Nikita so okutani na Joke boyeba ndenge makambo yango bokotambusa toujours kolo azobatela biso ambassadeur Christian Libanais yo yebi toujours Christian Bikai merci beaucoup doki na Patson Bikai kolo abatelaka toujours na ndenge ya limemia Clégicho yo yebi ndenge ezalaka awa c'est pas la peine au bomba bolingo ekomi na point carré awa donc eza makambo Zaiko donc na trop Zaiko ndenge makambo ngoni otu ekendelaka juste makwambala yo yebi donc mes condoléances na famille Ndombasi toti ko perdre maman Leki donc ekenda bato etikala bato donc veuillez mortuel eza lelo kokundami ezali mokolo ya samedi lelo samedi ya makambo imae 10 ans de silence lelo na loti yo lisusu awa donc boss Clovis Pimpa donc général manager kolo ya babatela yo nya to ezalaka dia to ebisaki mato remonter ba boule toujours faut servir ba te sala nini elia ka rapport parce que était ceux qui chaîne cerveau dans liaté c'est que c'est nous on a dans Nzambe na lola aye bien monté donc merci beaucoup les sous Zeis Konista yo yebi toujours to suki na lo OK merci suki na lo mais la mystique a fourmi bon zelo au monde liboso yu arena kalata ouais ben on kilumbukina kilumbukina dans la mystique a fourmi ba ozelo au monde parce que tenga kuna na ozala na ozala déjà parti déjà ba les 20 da na ozala déjà avant de construire ça na ozala déjà wa daño to ekene bien malheureusement biso to zasko na Côte d'Ivoire wana siko nde yango wana siko père monsieur na deuxième ndule ozala na arena Wembley pour abaxi sous arena ou Bruxelles so penenge nini wana taka makambo ba idée pour parce que était eloko nyoto ya lokumu ka Congo faut que toujours rappeler etambolaka na ndenge limema bo parce que Congo et la musique moko boye oko poussant place au lembi ba tous ba relève ba pousser pour tout le monde oyo nzamba pesa la gloire apesa la paix aura na ngonga na ye donc etika histoire da mutamba mariga histoire. OK. Nous sommes déjà à la fin. Merci na Sam Kunku. Le nécessaire coffre-fort et robe mobimba motema ya maman Aimé Kunku. Merci Nayo. On se retrouve prochainement. Ciao. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminoté. A tchelibinope promotion. Ngolé ya pamba. Maison divine. Balingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est